interpellation ya Karmapa. Interpellation ya Karmapa. Nani na censure. Ezala dit que batene bakanga Karmapa. Mais ezala qui piège. Tant Karmapa lobi que Outa naya a maladie nanga si la raté donc pembe na chambre nanga pembe na pavillon nanga sola wese na nenga mukete ba médecin ba siliti médecin directeur ya mama yemo atombo tipo atombogeli Karmapa seni ka pona dirige seni c'est pour cela bozo welela côté ya batu bolingi côté ya batu bosolo te ba pasteur mususu ba osala ba baza bo cultiste. Soto bini sondama bo sepeli. Soto bini chana nuboye bo sepeli. Li dousu bat ba sepeli. Mais muto ayembi chanson otorobenga nzembo eza pona ko sunga. Batu. Nata ya ba maladie le ba santé ya batu. Hôpital général eza reconnu. Pukuna niaou. Bakoma ba master basala ki kamaderi Karmapa mona ki yango. Merci koyo. Mais pourquoi pas Neloro Oyo, Karmapa Yembi o a interpellé le gouvernement, a interpellé les soins de santé, a pensé na bango. Biso de l'ito monango mabe. Karmapa linga ko mona makambo te lekati. O le karana mama yemo ngai moko naza victime. Hôpital a Kabinda, Pharmapo chez Ali. So za na mbongo to souffrir. Hôpital à Kabinda, coureuse à la ragoute. Ba soutenir Karmapa, mais médecin directeur pourquoi de téléménara Karmapa. Asalinini. Lelo ba makambozo le betozo ka kuna na Goma o bateti. Bateti une partie ya mboka. Tozo yo kangoti. So ba masolo na nyoso. Nani o a telema. Président de la République a lancé appel. A lobby très bien qui va faire fermeture ya port nyoso privé. Monatie botelelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Merci beaucoup chers internautes, bienvenue à votre chaîne que vous aimez beaucoup Congo Température TV otolobaka vitesse yo wapi na ndenga mukete continuez toujours ko s'abonner na Congo Température TV otolobaka vitesse o wapi na ndenga mukete là moi héritier Ibula j'ai dit directement merci beaucoup à maman Rosette la fleur d'amour. Pourquoi pas à Beloti Ilunga, grande dame, Nakata Lufu, on a Beloti Ilunga, grande dame, Nakata Lufu. Donc là, je vois directement mon président Bruno Lubi Kambonga propre, pourquoi pas à 3 L magique, à Lotus Long et le Fontaine, à Rosien Laterlor. Merci beaucoup à René Coty la Carle, oui, c'est Air France, toujours Sandra Wanga, ta maman, na petit bon junior. Brolé des matchs, je sais que vous êtes nombreux. Ali Damavou, Banakata France, je te salue. Pourquoi pas à Jimax, 1+1 Junior Massango, mon ami de tout le temps, de tous les jours. Merci beaucoup à Yannick Foumounse, qui est papa na Brianna. Je sais que vous êtes nombreux. Bato Nyoso Bolingaka, héritier, Iboula, Mwana Ntsukana, Bango Nyoso Mouyaka, solo. Balobi, to kota nan dossier oyo. Donc, beaucoup de sanga, ce qu'on a parlé à Karmapa. Donc, tout solo, non, ma solo Karmapa peut mouiller pour te méga ko bête en moi karato moni que non, Karmapa a raison. Ya koyembe la biso nzembo ya mama emu. Tant Karmapa lobi ke uta naya a maladie nanga si la raté donc pembe na chambre nanga pembe na pavillon nanga sola wese na nenga mukete. Ba médecin ba siliti médecin directeur ya mama emu atombo tipo atombogeli Karmapa. Pourquoi Karmapa ko sala maramba boye? Ba koma ko tete la biso ba kiss na Pharmapoche. Donc to lo bate ba kiss na Pharmapoche. On est des victimes ya ba makambo oyo ya ba Pharmapoche oyo. Mais ba tu ba mona onka lokola ba aventure. Mais lelo vous voulez que no botika banzembo lokola si mwana na tika ka muke simekoli tiana no boye kibokolo yaya. Donc banzembo biso lingi batika rande batu ba binaka. Yango wana soto bini sondama bo sepeli
Soto bini chana nuboye bo sepeli lidusu bat ba sepeli mais muto ayembi chanson otobenga nzembo eza pona ko sunga batu na ta ba maladie le roi ba santé ya batu hôpital général les a reconnu pour kuna niaou ba koma ba master ba sala ki kamaderi kama pa mona tiango papa soki to mama zolandanga soki place au channel lokolote oyebi ba secret nango te jour au channel lokonde o comprendre ngai na tala di nzemba karama pa soki tata mwasi na bela dite karama pa linga ko mona makambo te lekati o lekaka na mama emo ngai moko naza victime hôpital à Kabinda pharmapo chez Ali so za na mbongo to souffrir hôpital à Kabinda courez à la rakutu au mona mana médecin sans frontières kuna batongo hôpital à VIP mais koto babosana au côté chambre be solo ça sent mauvais donc to lo ba mwana te bantivala boto bimisa yango te to betaka ba masolo musu to binaka to melaka to liaka non. Nous voulons que Congolais a vivre bien. Vie sociale à Congolais tende kitoko, santé à Congolais à la bien. Congolais pas aux soins à faire en Chine, il faut attaquer en Inde, en Afrique du Sud. Auparavant, nous avons des médecins qualifiés. Au basala musala kitoko, na Afrique du Sud sotebo, au continent hôpital tout médecin moi je suis congolais. Merci koyo. Mais pourquoi pas ne l'oro oyo car ma pas yembi o a interpellé le gouvernement, a interpellé bateau soins de santé, a penser na bango. Biso de nto monango mabe. Interpellation ya Karmapa. Interpellation ya Karmapa nani na censure. Ezala dit que batene ba kanga Karmapa mais ezala qui piège. Oh bah piège qui Karmapa. Heureusement que Karmapa consulté qui bureau ya cabinet ya Raphaël Kibuka. Tellement bango ba gagner un peu ba procès na bango moins trop ne sala dit que Karmapa azonga palin. Et comme ba raison musu ba pousser pourquoi pas nzembo wana oyaki na ngote na censure. Est-ce que nzembo ne loro nini ya mabeza wana o ba kanga na censure. Et loro nini ya maba yembi wana. O ba kanga na censure. Car m'a pas donné des raisons par rapport suite à la pandémie, ba bureau a été fermé. Nzembo ne za lelote depuis février 6 et janvier. Car m'a pas mandé ko dénoncer bantivalé aux réunions na kata mama yemu. Nos musiciens, c'est le moment de prendre conscience. Il ne faut pas rester seulement à la musique. La musique, to bina kaka ba rumba, to bina kaka ba show, mais vous pensez peut-être na soin de santé à battre. Que to yemba penze moto ke na pena ba mama e moto na ba kabinda to na clinique clinos. Oyeta na sana awa. Oyeta na sana awa na sanitario. Au moins ba bêtise ezakuna na sana. Okota na chambre, okota chambre maladie ndenge nini. Ça sent mauvais. Sola ouese zo zonga kati na ba chambre ba malade. Okoko lieta. Moi j'étais victime na côté hôpital général ya mama emo. N'a pas problème, ba kotsanga ba tchanga place moko na ba accidenté. Je suis en vie, mais ba tchanga ina chambre o ezakeno ya ba accidenté, chambre moko na bateau ba zobela ba maladie mona ebité ba maladie interne. Oko mela tatite. Mais so ba biloko bon ba dénoncer yango te to tika yango, moi to dénoncer yango te to tika. Pourquoi? Parce que batu moko ba lobati batu moko ba salati boy. On n'est pas là pour ça. On a pensé que le Congo était liboso. Hôpital général de Rosadine, bon hôpital général dans l'ambulance moko. Moko. Soka zalati ami d'achati pesati groupe te na mama emu. Mama emu zara tout en noir. Mon lila ko saranate. Est-ce que biloko wana ba tu ko lobate, to ko ba médecin général. Médecin directeur plutôt ya mama emu. Asalara bien. Ba défaut zate na ba dire Karmapa to penser que ba musicien ba ouais peut aux asima Karmapa ba soutenir Karmapa et ça idée a bien initiative a bien il faut ba tout ba na simane ba encourager ba pesa makasi ba tela on photo Karmapa bota la sur Karmapa yo na bo kanga muta boy bo tchena prison
po ayembika pour l'hôpital général mama yem tozala pe batu banzembo mususu eza banzembo te oyo touti koyokaka yango toyoka pe mama yemo na interpellation ya Karmapa na censure Karmapa meka mpe ko pousser ba raison na ye et puis jusqu'à ce que Karmapa suite ya pandémie ndanga pesaki asengaki ba skis a présenter ba skis na ye na censure Karmapa lobi bien objectif nzembo nanga eza nazo lancer appel na gouvernement na ba médecin ba soins de santé ba comprendre parce que ba pharmapoche na le tozo beta masolo aba pharmacie à poche tala yo ekomela te menge komelanga tokota ba mema biso na couloir tokei kota na chambre moko boy o ba kisi oyo longola oyo kosomba ngo nyonso te somanda et puis cher tota ba fongoli armoire mo ba obimisa peko moko boy ayo fongola ba kisi neza na kati so yo komela te biso komela biso eza biloko tozo dénoncer hôpital ko la mama yemo ko zanga pharmacien munene te na kati yango lelo monite ba médecin belé to moni ba infirmier belé suite ya ba honoraire na bango suite ya ba prime na bango ba mbongo na bango eza mutie yango moni ba ko utiliser ba sous forme ya biloko boye ko tekela bat bakisi loko bo tekela bat baji toloba te pourquoi tokoloba eza biloko oyo ba médecin belé ba soutenir Karmapa mais médecin directeur pourquoi zo telemelaka Karmapa asali nini lelo ba makambozo le betozo ka kuna na Goma o bateki une partie ya mboka tozo yoka ngoti so ba masolo na nyonso nani o a telema président de la République a lancé appel à lobby très bien qui va kanga fermeture ya ba port nyonso privé mais jusqu'aujourd'hui ba port privé et au travail on a très à okufa babiloko oyo ba ministère ba o dénoncer ba yemba banzembo yango oyo population de souffrir ma ezo bimate tozo tala na misu bateki une grande partie ya mboka kuna bateki bapesi yango na ba Rwandais sonyo sona to loba te to kanyi maboko to talaka mboka yango na musika lelo division koti na l'église tribalisme koti na l'église toko loba yango te po tribalisme koti na l'église il faut to loba Albert Kakenza eloko ni bozo wela na Soni Kafuta potango yo zaki soki évêque soki archevêque soki nani ya SCC wana tango zaki mokonzi obanda ko consulter nani avant bozwa ba décision mais lelo komitanga Soni Kafuta kwa ici par le big ezala mandat à 5 ans et comme non yo fo longwa bocheli biso maintenant ni pasteur bocheli biso wana Dodo Kamba boche so passer Dodo Kamba te bele ba bien na makambo te mutabimi senani Albert Kakenza batu baloba te boyo boche mutu mbala moko o eza tango na biso photo profiter tribalisme heureusement bolakisa biso Jésus Christ Seigneur o lo ba vie na lotise longi bolakisa biso Jésus Christ Seigneur mais so bolakisa biso Jésus Christ bouteille ya skol mpanzi to bouteille ya turbo to ya dopel to ya whisky ala to ngato zanabino même moral mais compte tenu de que Jésus Christ est Seigneur en tout cas ba tentation na bino boke ko sala ngokuna parce que oboko mo memela biso to yebite bonimba bungisa boyambi ya batu to nini bo mema bonzoto te na makambo nzambe politique ekotsa bulu yeke na église nzambe te kala to ba politicien babandaki ko senga aide ko tuna likampo basali na nzambe lelo komi le contraire bozo wela ni seni kaka pona dirige seni c'est pour cela bozo welela côté ya batu bolingi côté ya batu mabosolo te ba pasteur mususu ba osala baza bo cultiste bazo ko nuire batu na ndenga ba pasteur mususu ba bisexuel na mboko Congo
bango ne bato bazoboma mboka oyo totimela wapi biso bapeuple oyo totimela wapi tosengi kimia kota na kati ya SCC Denis Less azalaki na raison Denis Less azalaki na raison lelo tokomopesa bato ebele bamopesa Denis Less raison bomipesa batitre ebele archevêque évêque bishop yoka bakombo batitre bolika couronne bino botikela nzambe bosambela ne nzambe parce que biloko bozosala bozoyeba lelo église ekoma royaume un tel a préparé moi lelo songa naza te mwana nga muta diriger bongo pasteur obo bandaka na église ti lelo église etombwama musala na nini yo tellement zara pasteur yo moko mo fanda chaque dimanche ozalaka na likolo ya cher au sédarate ba prière à journée ya semaine nde ba petite semaine au sunde mais dimanche obi nga mo fo lis na nga libonza bo pesa biso ba mate ya bien bo mema biso na banzela malamu yango biloko boy tribunal ya nzambe kozala évêque Soni Kafuta tribunal ya nzambe kozala Kankenza tribunal ya nzambe kozala Dodo Kamba tribunal ya nzambe kozala Kiziami na Kibila tribunal ya nzambe kozala balapsi Kiziami na Kibila na ILK pasteur azo tricher pas vidéo ebimatiat pasteur azo tricher après liboso bakeno bo tricher te ta botika okosala biso bobungisa ne biso boyambi te nga na oloba yango bolakisa biso Jésus Christ Seigneur c'est tout tokoti marape l'église to yoko sambela pongo na yosambela pona pasteur Kingandi te pasteur Junior te to pasteur Etienne te na yosambela nzambe wa sala likolo na se lelo obino maboko mi ko sala to betela bino maboko to betela no maboko te kama pa to zozela nzembo ekolobe moko to zozela nzembo na nouvel album na yo ekolobe moko to zela nouvelle ano kama pa bimisa dash moko bi ba pesi bino nguba po bolona mabino bokalingi yango ça dit beaucoup Mobuta kabola mboko talobaka tata be moko mama be moko mokonzi be moko. Ça ne pas dit que non soba che SSC bo chata dodo kamba sona nkaro diriger seni bozomi kosa. Bako luka mutu azadini ba ochena seni parce que ba bêtise ko mi oleka to. Toi na posa mboke tene liboso. Toi na posa ba anti-valeur te. Kama panze ma mese député za pito yoka yango oyemela biso ba kaligula ba traiteur so yindeni mais lelo ça s'est fait au moins un ministre za 60 ans 40 ans bimana mwana 12 ans 15 ans kaligula OK feti ba invité par exemple un ministre va inviter to chef mo va inviter na fête ya travailleur na yo omoni mwana ya mwana musano luli baloba te tabotika kokosa biso botika kokosa biso to ana posa mboka o ekende bien parti o bateki na est kuna ba image ba photo yango na bozomona ndenge bata ya Nations Unies basangani pona ko teka espace mboka ezo tambola ba réseaux sociaux toloba te tozana posa te maramunyo sona mboka ekende kitoko na bité bat bazati tellement belé à Roland héritier ibula président de la République soit décision ya marama ba port wana ya privé soit décision to moni bateau ya sénateur à vie tala bateau lokola lopango bateau ya munene ya sénateur en vie wapi bateau ya ba congolais tu ba tongia on a trait à munene ezate ba port privé tonde belé douane élevé to suka Kinshasa komi ko fonga matikuna
les cas banini ba maluku ba ntsele tende ba dozo fanda mais poto zala bien pongana longwa na centre ville de fanda ngata na maluku place mo pepeza fona zala véhicule douane bo matisi to somba mituka nene to somba mituka awe umelde bu ekufi bo chabiso wapi bo chabe peuple congolais à vivre ndenge bino bozo vivre olali na climatiser okoti mutuka climatiser okena biro na climatiser ozomela na climatiser ngai nalali na ndako mulunge na tambola mutuka ya mulunge na tie bar na yemele place ya mulunge bo chabiso wapi yo biso to mo vie ka to ke ba pototi to esaka ba misala ba travaux forcés kaka na so rata 2000 euros $2000 par mois. Tomo bouleni biso tuka to kende poto na ko mo linga tika na Kinshasa. Nani? Après so yindi tobima bana bino ba poto biso tobima to timbeli bino. Au moins cette fois-ci to timbeli bino. O che candidature na mbongo to lié yango mbongo mbokati. O daki pauvre. Ba choka ministre boy 3 niveaux 4 niveaux. Moi mes até nebe bo tonga bo bongsa mboka ya mabete mais bo yiba rande bongote bozo yiba mabe. Merci beaucoup na lobaka. Merci na baino so bazo vraiment té en kolandanga. Merci beaucoup à tout puissant le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle. Je te salue champion Wadol. Merci beaucoup à maman Rosette la fleur d'amour, pourquoi pas à mon président Bruno Lubika mbonga propre calamité. À Paris, donc, Bozala, président Bruno Lubika, pour la maman Matang, qui est bien quoi, pour la repanza Matang, vraiment. Merci beaucoup à 3L Magique, Lotus Long, Ilunfantenda, Yarosin la Taylor, pourquoi pas à Beloti Ilunga. Beloti Ilunga, grande dame, Nakata Loufouana, je te salue. Yannick Afumunte, papa na Brianna, plus 1, Jimax Junior Massangu. Merci beaucoup à toi, Ali Damavouba, Nakata France. Là, si je cite Ali Damavouba, je vois directement Shilva Makwala. Directement, je vois mon ami, papa chéri de tout le temps, de tous les jours. Babi Abeoloya, oye. Babi gratuité toujours. Maman. Vie de loin, maman. Donc merci beaucoup. Naba nyonso vraiment bazu temps Rolanda héritier ibula mwana ntsuka na bango nyonso muyaka ya solo babi so na bosanyo la reine de Grenoble. La reine de Grenoble, belle fille tout à la. Motema dadi moma Mobutu a musenza zate. Yo linga boeti. Yo bongo na biso. Merci beaucoup na musée na sima caméra pourquoi pas na Hervé Bositampene tolomo ya mobali. Bekam Chiboui. Allez comme retour, Chine, Dubaï, et Lokopamba, Bekam Chiboui. Sans oublier, Mister Makas Nakata Chine. Là, directement, je vois Isaac Monganga, papa na Bernol, Pierrot Bomaye, Mitterrand Kaponda Champagne, Nakata States. Donc, Balobi, Michigan ne tombera jamais. Tomonani, Soti, Nzambe, Azoni, Nanute. Play. Mon natie, Botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu.